2019. Tolobela ki makambo ya papa ki solo kele 105 ans. Toujours landa lisusu mama Moïlo akufaka na 59. Fête naye le 27 avril. Ça 60 ans. Kola kundama ki na ngombe kinsuka 2009 tomatisi la fête yo kaka 10 ans. To bongisa fête malam surtout ba maman na ndenge ni ba maman oyebi ndenge bosalaka to matape mingi bino nde bopetaka ngonga ya liboso Nzambe atindaki bino pe kaka bofongolaka libondeli avanda kwa Nzambe banda mukumba bapesa bino tobongisa fete mokili mobimba sika tozali programme ya nkamba obosana yango te pona kopesa lokumu kopesa moto chaleur na likambo yango esalinga esengo mama Moïlo ye pona kopesa kaka lokumu monene ya likambo ya 60e anniversaire ya mama Moïlo pona kolobela misala ya mama Moïlo pona kolobela monene ya mama Moïlo et puis tolobela 10 ans ya exhumation toyebi likambo ya mama Moïlo musala nini ya salaki na Lingomba kasi tanga mona kete tango na ye kogi na histoire na ye yende apesaka ba carte ya liboso na batei po basala musala ya tata Nzambe o ba mususu pasteur bazali ayeba kete tango na ye kogi le apesaka ba carte le 27 avril à Tikibiso mais ezalaka passe malade et umelaka te mais pas sûr azalaki nango alingaki mpe kotika biso te mais ye alobaki boye tika nakende nazala pembeni ya tata mpo nasengelaka bino bongo bie bongo te oyo ayebaki ete bango basilisi na bango na 59 le 27 avril il y a Tikibiso na 60 tata Molimo Santo le 3 avril à côté na Yerusalem tolakisete ya bango esilaki ya lingaki te aya okuta ye bomoi mukolo yango ya vendredi to jeudi nzoto euti ngombe kinsuka eza koyawa na cimetière ba ange bamonanaki na kati na nkamba bamoni mpe papa Simon Kimbangu na mama Moïlo basali mariage elelo mpe koleka susu makasi mama Moïlo azokokisa 60 ans mingi balobaka moto asi akufa mpona nini basalaki anniversaire motuna na tozwaka yango nazongi nsima mais mpona biso tomonaka akufa te azali nde yango tosepelaka baanniversaire na bango nyonso mpo baza kati na biso pamba te ntango akabolaki nzoto na molimo nzoto nezaki na ngombe nsuka mais na 2009 nzoto ne mati na Yerusalem et papa Simon Kimbangu bazali elongo nde 10e anniversaire et kokoka nde zali combiné na 60e anniversaire et sika putulu komata makale kotikala nde yango ezali likambo moko mama tellement esengo ezali nazolobela ona edite mokolo wana nakanisi ezala ta lokola ndenga kotaka na Yerusalem ndenge pe tokosepelise na mokolo na poto zala milulu mibali 60e na 10 ans
Yerusalem le 27 avril soko tikali na yebite biso nyos ezala RDC kutu na yoki bauto benga ngakala te bolobi ke bino bola la pongite masekeza te yemoko RC lobi kutu ko sakana te bongo yo soko tikali ndeto mate bele pona ko pesa lokumu na oya bongi na lokumu na ye poto Europe esika bozali kutu bino mo bozo benganga bolobi boyebite soki kozala ndeni bozo kite bele papa lobi président nyonso ya mokili mobimba oyo azotalisa elongi ya mama mwelu na commune na paroisse na pays na province bisika nyonso district territoire ya komonisa elongi na yo na Yerusalem na molulu monene 60e anniversaire na 10 ans d'exhumation 10 ans ya exhumation ya mama mwelu. En tout cas pour na biso bamba papa lokola paki tozana esengo pamba te komona makambo oyo lelo ndenge tozana nango po ete lingomba eyebana lelo oyo grâce na mama mwelu po soki ezalaki ete lingomba lelo elingaki koyebana boite na musala malamu oyo yasalaki lelo oyo lokola tozali ko préparer préparation ya feti wana biso pe toza derrière ba mama nyonso po to tombola mukolango ezala vraiment kitoko mingi et puis tozo panza basango wana pe na apaki ya mokili mobimba tozala kaka sima ya ba mama na biso po likambo yango eyebana penza pona 10 mama mwelu ki awanga pona exhumation na ye amolulu wane kozala makasi mingi pamba te papa mokonzi abula bi mama mata ebele pona ko sepesa mama mwelu ki awanga na 10 na ye exhumation na ye tozala ebele vraiment mama mokili maboto mata ebele na Yerusalem poto sepesa tata mokonzi abula c'est papa lobaki toko beta porte pona mama mwelu ki awanga ayoka libonde na biso pe apambola biso nyonso toko senga na mokolo mpe toko zwa yango sengo na biso ezali kolakisa makaka te na kotala ke totala lelo to lobi ndenge conjoncture na mosala monene oyo mama mwelu asali apesi na bana na ye po ete bamonela yango pasi yango pe biso tolobaki tokolala na biso te tina kolala vraiment pongi ezali te to vraiment tozane sengo biso ba mama ya mokili mobimba pamba te mama mwelu azali intervention rapide ye soki osenge pa na ye direct ozwi yango na pona 10e anniversaire na ye ndenge ya mati na Yerusalem asengela biso epa na papa po ete makambo ezala mukuse pe biso ba mama to ya ebele to ningisa Yerusalem e vibrer vraiment to ya ebele po ete en tout cas tozane sengo makasi biso ba mama ya mokili mobimba esengo eza ya makasi pona komona bana na ya tata Simoki Mbangu na mama mwelu bauta bipai na bipai bamboka na bamboka bamata na Yerusalem pona koya kopesa lokumu na mokolo yango kopesa esengo na mokolo yango pe kosala mosala na mokolo yango nde tosengi ba mama boya ebele kamba ezala inondé ndenge ezaki na exhumation ezala pena le 27 pour tozala milulu mibale le 27 na 10e anniversaire ya exhumation ya mama mwelu nde boya tozali kozela bino maboko polele tozali eza Yerusalem biso nyonso toza na kati ya Yerusalem tozala kofonga maboko mpona kozela bino tosepela na mokolo wana po tokoka kozwa mapamboli mama mwelu oye 27 oye exhumation oye mama mwelu oye mama mwelu oye mama mwelu oye soutien de l'église femme internationale.